Fioti. Oh yo kaka. Ngai. Ange. Kala? Pourquoi mi boy? Nakolit. Nakoli. Boni. Oui, ça va. Eh, non ndima te ke na omoni yo. Nga pe na limite. Mokili ya muke. Oko munene boy. Vraiment Fioti nakolit. Bino ozala boy si obota, si obali. Mais oui nabota mwana nga moko. Bon, akoli pe déjà. Zanda kwa libala. Pour le moment non. Et bon siko papa mwana. Yo mato kaba mwana zana on a 10 mois. Kaka na 10 mois bokabwani. Bon, famille ne balika maka mabe mingi yango esenga ka tena za suna ye. Ah bon? Ya fait mais so bali. Bon, nga zaki na mwasi. To kabwani pe to kabwana kalate. Oh là là. To boti pe mwana moko. Mwasi. Félicitations quand même. Mais na lingi to so bana. Nga naza plus que na bon na comment na plus na mamba prière. Ah bon? Vive la déception. D'être coco na ok na église. OK église. Ouais. Bon nga pe Comme na. ça au cas moi pour accoutrement FC église na so équipate. Na kama pour accoutrement. Banda bo mwana na yebi na ba biloko. Biso église na so équipate vraiment. Mais ça sérieux na vraiment na tuna to kuta to solo. D'accord, il y a Fioti nga naza so numéro na nga on va s'appeler. Ça va. Comme ça tu m'as pesa un numéro na benga yo. Comme ça to kuta to solo là. D'accord, 089 089 67 56 550 550. OK. Comme ça na benga yo. Ernion so mais so mo no yamba te na la prière. Ah bon? Si vous parlez na bino ka place wana? Ka place wana. Toza kawana. Umeli toza kawana. Ndeni ba grand frère. Bon, on y se va bien. Baza très bien. Ça va? Bon. Merci beaucoup ya Fioti. Non, j'appelle là yo. Ah, ya Fioti. Donc au sambe là. Bon, c'est bien galit. D'accord, bye. Mais on a bengi yo. Puis non ya. Bon. Tianga kaka ba photo yozo chawana. Na ti photo na ote mama. Yo ndo abo photo na yango photo. Jean Ponga no beta. Tamaka. Enyonga ngamuzo. Na tibia ba photo no te. Yo mutu mbasuka tibia photo no DG. Merci. On s'est commenté à mi kaka. On sait ça. Wana ni wewe bangandi na yibani te. Ya question yibana te. Ya question de basi pe na photo na yo. Ba photo mo na on est la case la bonne fesse. On est. Non. Travailler. Yo on a publié photo na maison yo La grande. Na biso photo ana soka. Na biso ko publier na publier na encore. Moi na sala na publier na kangi na téléphone. Dans no kota. Comme commentaire. Maman ya photo na ya. Maman Martina Belgique a commenté. Maman mazolifika no. Et ce qui wana te. Maman nani tanti le kaboya. Kosa ba maman na kumonizana. Mais on diga kazi. A commenté le visori, j'ai parlé. Tanti nzani sus na Belgique a commenté. Maman tu n'as pas et le bien non c'est la publication. Photo ka ba photo tala. Kaisa tu ngalo liko publier photo o te bien te. Olika na miti mo mtabi singa. Na pe même pas. Ona isonga photo wa yebo na bu. Ta umone photo. No photo to kamera musika dota. Munde simbi. Bibi bien mo sala na bien mo. Oh, yes, solo. On demandait que chauffeur, franchement. On demandait que tu n'as pas nanio. Pas de ce qu'on s'en met dans la dégalité. Un chauffeur m'a dit sommet. Et ça, il y a une photo dans mon côté. Lui, comme moi, photo, il y a une. Oh, mais tu as quand même sur une balise qui est normale. Tu es là. Oh, si, lui, ça n'est pas bien mon côté. Pardon. Combien? Ah? Yo, comment commenter? Et ça a bien ma case. Le public en poignée. Oh, le public en poignée, c'est normal. Oh. Et canon. C'est bien mon gars. Et si on a commenté pour le Albanie. Eh, tala. Taba tuna commenté nous faire un abo na mai. Na bo. Ozui. Ozui.
quelque part peut se rezobenga ngaza quand même na respect au benga ngai fifi au benga on dirait ka nazaki na eloko osala te ke non naza na coin mwana za biso mbale elle mo pesco ba mbongo na pesa kayo luka quand même tchata quelque chose oteka et ça te otumsanga chaque fois ba téléphone bani ya fete biko kamsanga na boito pesa mwana mbongo mwana za pena besoin affection mais oui affection nga sur base de quoi omona to mona te affection ngai ezali ke no ya otikelanga mwana ozwa mwana okenda na ya otikelanga mwana comme ça otikelanga mwana afanye pas grande sœur comme ça wana okona nga pas jour muke mwana uzwa ye ya fete ka ba je wana yaka ovanda na mwana yo osola mwana osala pe ba devoir ko la ngapena osala na ya ofanda na mwana epa na bino mabeni eloko liboso nde bande pa nga fifi ke mobale ko tala mwana epa na non entre toi et moi il n'y a rien na kokipe ko yepa na bino te e bank sa ngo pe ngai te makambo il n'y a rien no chanta kawana tango zalaki na ndako na yo epa na ngai tango zalaki kuna oyeba ete ndako na za yo sikoyo okenda na yo vas-y ya fiote sangelo te ko rappeler mamba kala makambo nyonso pe mususu ebanda pe esila nango soki angano esili eza lokola donc na ebite lokola ngande mwasi liboso oboya libala na kende na kanda na kanso ko zwanga na zongi pa na oboyaki pesa singa mbona ki ngai ngaba makamba bakanda wana gena zaki na kanda na kende ngai intéressa ngai te donc tu prends cet argent les gros baki so minerva la ngoza combien so paye combien ça fait 50 de toutes les façons pe la bonne de la rayote ya fiote na bonne de la rayote eza droit mona na bonne de la rayote ko emso kan sapike ko la tula tondeni te ya fiote na lebe bonne de langa ya mwana yo mwana biso mbale mais aux appels à devoir il y a quelque chose pour moi on a lié et ça chaque fois téléphone la capitale en combien nani akopeso capital ngam na peso capital au pire capital pour cela mwana yo uno bunga ba rumba boy okasa mo na banga ka to na $100 yo na respecta ko za papa mwana nga c'est tout kende ka kesili kende na sa vie na nga po sa vie na we bon e baninde pa na do benga yo son sanga te nazo expliquer te benga yo son sanga nazo expliquer au papa mwana peut-être lotaka un jour ngano tokozonga peut-être lotaka on dit ma tête tokozonga ngana ya fioti to abatu to na sela moi vie eza nzambe ngaso aussi na pays na zonga ati soki nzambe obeko za mbayi na ngoza ka mbayi na nga papa mwana na epseni e po tina mwa maloba te e papa mikolo yo nzambe na nga fioti nini oza kofandisanga mingi te oyebi yo moko bien c'est pas bon navandaka boye bana navandaki nazozela yo nayebi te sokoza place ne mais comment juste na kato business kimwenza ezo nakwe wana kaka naza wana fait vite quand même yo sala kutanga wana nga ko umela te c'est pas bon c'est en plein air c'est pas bon ça non place ça peut être bien mais tala kaka Okom Bembeni. Ça va faire vite. Mon amour, ça va? Mon bébé. Comment ça va? Mon Méli. Mon Méli quoi? Chérie. On est dans le salon déjà. Mais qu'est-ce que tu as sous le salon? Quoi? Bokilo na. Otinda. Misal. Ça va mon cœur? Oui, ça va. C'est bon, hein? Mon place, ce n'est pas mal. Kato business. Et ça passe au bon matin. Croisement qui moinza et zo. Mais la pire esprit a bien. Mais pas trop abisso. Trop vanaté en plein air comme ça. Tala. Parce que de gauche, droite. Babi ma boba zonga bo. Ce n'est pas bien. On va la ville en aïe. On va tout signer benga. Ben la bonga nko buchu. Nga, yonde buchu na ngai. C'est mon bébé. Oui, j'accepte bien bébé bango. Mais bon, ni on a biso bébé. Oui, que vous puissiez sommer ma passe. D'accord, vous fallait qu'on a. Oza bébé na nga chérie. Bazo na bango nyonso. Bébé na yo. Parce que la nga yo. Oza bébé bon ngolo oza bébé na. Na ko za na nga bien. Oza bébé nani. Mais mutu mususu mona mwana moka muke tout ça ba tatango ba koma moi kilo moi boye. Est-ce que do ngo ba. Mais na so ba no ba vérité parce que yo ko chérir ngai. Nga parce que ngani na linga yo. Chose na mutema na nga mona moi saza kayo. Bon ngai nga mutema na nga moi siki obengi nga kamba mona sundeku. Yo na zo lambe mama biso na yemba mo pana. Ngona ko mona ata na mwana moka muketo nini.
Voilà, on a roboma. Azalate. Azalate. Azalaka na yo. Parce que bolinga ba Facebook, bolinga ba Viber. Oh ba soki ba WhatsApp. Azalaka na yo mon amour, nazala mutu suki. Ah, olobi yango bien na yo ki yo. Sans toi, ma vie là n'a pas de sens. C'est vrai. Hein? C'est vrai mon cœur. Tous les gars, tout qui est place aux amours. Non, bien te tout ka. Moninga mingi na ngava mingi ba restaurant. Et puis c'est pas au bomba la bomba na PC les qui na stand mingi na ba bongo. Tout na restaurant. Il y a Rosa toujours étouffé. Vous êtes étouffé? Na étouffé ko. On a ndeni. On dit au vent ay c'est non faut que tu ikali sta au bomba. Pas place à boba tu musuba ko lega. Non, c'est pas bon. Ba tu nino banga ka ye. Ko banga nani? Ye nani? Ye nani? Ye oyo ye bio no banga. Banga muzoloba. Hein? Obangile nini so botie bana ana ndako kuna sikoni des enfants c'est quoi bana ba qualité maman omoni que ça la bien té hein les na tambla mimi na maître océan salopard wana ça va me mettre akimingai le wana pied moi frette il m'a fouillé ya wana tambla ngamoko ongo bana basi ba koli yonde non qualité bana no basi ba koli so yete comme bana no tamso sale bien ngana zo mela o na maître océan fa na zo mela zo kengela mazate yozo kanisa kaka vio yango yo kokolelo ngo yango kubalela kubanda kubotela bana muke kaka yaya envoie-moi yaya il faut que musala sénateur Yvonne Mudingai na Luanda mama na petit Samuel afande alubite naza kutinda mingi na Kisasa azui bandeko na ye asaleli bango mezo soki ya kabelo bangwana bakomi ko se retrouver ndenge mongona Zizeli Yama la Schengen États-Unis Aristote mazaliwa na Paris baluki basala po bandeko na bango bakamata misala yo kino tangu nini ukubanda ku vivre na mbongo yaya papa ngai ekomanze mona bino yango zo mona tant mususu grande sœur abenga bino bokoma ro bato na yenga na kiparate asi nazu na musala nazo surveiller chantier oyo Dédé Kanga maître Dédé Kanga azotonga na terminus wana ngade nazo pesa ba masomo ba mbongo alobi ke soki flat sili na koma gérant kuna et puis Katiola azo uta Belgique aoya ko soutenir ngai donc nazana na mwa bato papa nazana bato et musala o balaka ki ngai o esengai ke na sala epesaki retard par rapport ya nini oyo masanga o Landrine Sarkozy Mbumba bazala na France alobaki tozela nanu ti na mois de mai nde akoyeba nde nini akosolola aza na ngai na bato bazosoutenir ngai opesa ngai temps na dingi po anza respecte yo il faut zala na musala oyoki yo utwa tematika bana oyebi ke bana ange babande kusaka na baobete soki bana na baninga nabima boye baza lisusu te tina kite na po kuna na landi na monite pardon na lengi mama yo okufa likolo bana donc yo vaye na oka awa ori na otambola likolo bana ange na lubi yo kaka po na bana bakoko wana yo kusimba mutu mukolo mususu et puis Dédé yo omoni lo kuza kukomisa kobo ifatigue studio ngana pesa yo kulala kulamu kuza kumona ngondire ukamate loku ya malamu awa et puis tangu na kubengana yo awa nde pesa yo makasi esika ye bosi Dédé Kanga lubi akupesa yo musala ubanda kulala na chantier kuna ngana dingi ba paresete na dingi ba paresete Michel Mabal ayibi force nini oyo biso tuza kusala poana yo tuboyi lobi to rando yo ba fene ya bourgeois nazana yaye na poto Michel Mabala ana kutu esa sundola na ngai so na bengi ya komokota ngana na papa Mabala wale na kati ya para sundola yote asungi yo na bambongo mike apesa ka ya tinda ka sénateur ba kecho lata nana so tindela pour kuwanga na banga nzambe yonde swaki mobali soki yaya tindi boy akamati atie moi cabine Renate Kongolo na Paris ava kende Paris abanda kufanda kuna yo kanisa ka kende kaka bongo yaya tango atindi akoma kuteka mo biscuit na iba ligablo bongo yo siko tala kisasa tala mulai Yasan papa sa yazanda ka tuna kyokutu yuluka kama kama
Mais yo que transport ça passe na minuit. Ah minute samba na ekasi. Na camarade noté. OK. Yo ko motel nga ba air. Jusqu'à 7 heures. Yebisanga nanu. Oko ya lero pona ni ini kini kakao. Bana una tiao ese okosala combien de minutes pour comment? Pas transport. Transport nini? Hein? Transport ngo ya ndenge nini? Oh yo so comme langa lero. Pona nini? Hein? Fais gaffe Sandra. Non 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 non. Embouteillage eza mingi na université wana. En plus boya makolo. Kolongwa kuna inikinti awa papa. Isa distance. Bon ça mutuko eza moyen de transport na mamba kenda université ele kona temps oyo lingi. Non Teresa non. Koko pesa nga balangage wana te. Ça c'est encourager les mal. Ça c'est encourager yo tellement. C'est encourager les mal. Yo to ba a wuti na inikin tia awa makona pesa ke transporter. Na pesa ko transporter. Transport embouteillage. Embouteillage nini? Quel embouteillage? Quel embouteillage? Oh yo zango. Mboka mboka ba embouteillage ko to. Hein? Embouteillage ya ndenge nini? Hein? Ya ndenge nini? Kwa encourager ka bloko na te Teresa. Ozokanga? Ce n'est pas bien ça. Non, 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 non. On va sévère na banu. Fais gaffe, Thérèse. Na yebso ka bongo. Hein? Na lingia ngote ba mbouteillage wana. Na lingia ngote. Pas Johnny. Vous êtes au centre, t'es au agent na ngondo zo gangé na mission. Tu veux que tu roté? Hein? Ah ou en plus au classe moi na yepo avant de moi mukia ou tu kotanga cerveau ningani. Tika pe makyo bando gangé ka ndongo na a comme sou nerveuse ça na sou bien té. Attends yomoko. Nalobi hein ba o ba vandi wana ba gileni ba o ba ikala te yesu ko va abesa so mabaku pona ni bon bazana ni kinte un peu pas. Tais-toi. C'est quoi ça? Hein? Que ce soit la dernière fois na ebisi yo biloka ningwana et puis so banga talaka o gagner na miso bato tango ça na ndako na biso faut quand même to surveiller parce que so ba bezana na tina no zo ko système hein ma me bele les gars kuna ba kamna bino kuna ba konna OK. On soigne signe après aux côtés de moi notre façon kewa. Mais papa, OK, ça tout na té. Ndeka bana ibso ange. Ils sont sérieux. Ils sont vraiment sérieux. Oye na ndaku, omoni ndaku. Omoni ke mutazala ate na ndaku wana. Donc ce qui veut dire on a ibso il est sérieux. Soki okundima makamni suna ebisio yo kam toyeba moni mwana yo na mwana nga osangisi bana et ça quand même bien quoi donc soki osalanga plaisir bafungola nanga yango je suis prêt ya opesa bafungola nanga comme ça tu peux venir chez moi air nyonso olingi tango nyonso olingi pona na la soke non en lo ba sérieux. Merci beaucoup ya Fioti. Bon omoni babi azar na vie zalati depuis na za chrétienne na encore vendre peine on dit que se poser la question belé que pendant tout ce temps là pour anini et commenter mais un problème nanga ezaka kenyon so ebisinga so eza vérité eza bien okusinga pe na maman moya bien oyoke en tout cas dans un mbalite na taila na nzambe de la minute na mona yo wani ti ba réponse à la prière nanga nyonso ono za osenga nzambe apesanga mobali nanga mobali avi nanga mobali o akonzimanga na mwana nanga et puis ça nkaki ezayo et puis ça yaya oyo moninga nde na okola na quartier je crois que tu vas pas me faire du mal. Ange omoni ndeka oyo olobaki hasard na vie ezala te ezalaki nango ba jeu le nazomona ozokola le nazoyebiso yo ngana obala le nango ba jeu osali vi na yo nga mpe nasali vi na ngai et maintenant totambusa masolo na biso mbale donc en tant que grand frère à quartier na surtout dans salon avec et vous a déçu grand frère na te mbali na ba bien ka Fioti et bon ben non changer au Congo bon changer et ya Fioti non ya Fioti mon coucou coucou Sikoti ya Fioti dans un premier temps coucou Sikoti ya Fioti
En tout cas, Ange na sepeli vraiment na ba réponse là. Oh, na sepeli. Je pense très bien que non. Autant ça va comme sérieux. D'accord. Allez. Bonne chose. Merci à vous. Okolongola fongola moko. Pesi na mibale. D'accord. Tu n'as pas son moko. On a gardé moko dans la kunga mon amour Pas de quoi. C'est bungi. Pas de quoi. Ok, je peux te faire quelque chose à manger. S'il y a moyen. Ça va. Ok. natunaki pièce oyo bemi na kati mais prix yango eza mwa likolo trop et puis babi ifoka original nango yango na préféraki na mbongo nazalaki nango ese nakosoma vote mosu te papa ide moko bien so tobi tobongisa oyo tozongi na motuka kala so biosomba ya sika ide moko bien esala biso ko bien kaka mpona bana mpe surtout ntango yozana bacourse te mpo bakenda kozoma wana institut mpona sandre oyo okotelaka mingi voiture ekenda kotikaka ye ezwaka ye mpe mpo azonga ndako boye te bana nyonso baza ya ngai so lobi bona miso bana bamona kwa naodefendre sandre bango nde naolinga bango te bango nyonso na ngam nabota bango motu te abota bango nakota yake te sandre otala mosika université inikini na bambouteillage yo yebi otala papa otanga wapi osaka semblant makadame eza na wa mokie mituka ebele ndenge mosu oloba omelenge mosu nakonda nango parce ozoloba ozogangele na miso ya bato soni miso ya bato nini c'est ma fille ya moi agangela sandre te poani akoli akoli wapi akomi grande fille universitaire ntango azaka mpa na biso bien sûr tokoédike mais bien sûr mama ata yo moko tozala sujet na biso bimisi ya bien non ça va toyokana nango wana tokosala yango mais yamba te papa badérangement ezanga te me badérangement oyo ya bien eza ya bien oyo yamba apele na yo ozo atika nga na nsima ya telefone eza bapele moko ya badérangement mais ya bien yamba te papa nazoexplike yo te nazomonanaki nazwaka biloko na agence namonakende kake nakomaka na agence amo po blaise mwana soeur blaise nsaka naza na secrétaire atini biloko moko boye basangisi na sirmopao papa yamba nde apele yango wana ezolela soki blaise okoyamba bamoka bazorapele nalobi ya nazoya kuna aboni papa bina komaka age mosusu ebonga na bavanti te age mosusu pene ebonga na vanti te naoseka ya solo age mosusu ebonga na bavanti te yamba apele suki apembe na motu na kati nazwaka biloko yango na mona nani azobenga yo papa question nangi eza simple bona azobenga blaise saka nazobenganga sete tiene nakezwa biloko wana pa ya sir mopao na mwasi na ebeli la star nanu ateki yo sapate moko ya molai bote ngai aza biloko nanga deja madombunga atindela yenga te me ye atili yo sapate mabeza atianga sapato dondo okeba ozwelanga sapato Oh. okutanga na fandi awa abenge arapele nanu yela papa costume te nakeka na chemise te papa olata costume oke na agence te sanoki ya na bino cousin ya bino blaise atindi mbongo yela papa costume ngate mado abengi oyebike mado andeko na ngai papa ibayelo costume te kasi blaise tisakala atindi eza ebele bokopona na basandra apart sandra akendanga epa balerine lata bokende yo fe gafe papa koli eza kilo yo nde ozala komunganga pesi biloko ya kilo komema lata balerinebokebino yebisa naomi bolata bie longola ya robi wana mluka bamami mais zela bana balata bakutanga na kwe na telemi yo nyonso wana ya joni naza na kwe batikali non batikala te balandanga naza na kwe bakutanga o te yo te non pas yo te ya joni bango baya naozela bino yebisa naomi vanda na yo papa na waza ok bipai na vanda na yo akezo so to vanda papa oya na biloko to vanda ngana otozela ye mama yo nde moto découragé oyo se papa kosa liboso otikaka atokende te mama eya anjo abandofanda kaka na point awa azalaka mwa pembe boye abanda kokola bien boye na banda kodérange souvent ye awa soyebeka te
bambula mpe leki ebele bana mpe bazongi na quartier ya nyonso bakolikolikolikolikoli epuka nazo comprendre na ete Fanny yaka non sana noki naosolola na yaya apropos ya obi fi mo azalaka na coin awa azalaka pembe boye Fanny nani Ange andaka kola bien boye bozali kaka nde moko me bozali bakamarade abanda kopesa mbota oyo bandaka kola mokuse monene pembe ba bobanda kokola ni kaka peu près ye wana donc asali suni oyo mama oyebe te mwana Ange oyo mwana mama odala na coin mwana mama odala wa mokuse azali okola mokuse pembe wana mofiti bandakana na mpo oyebisanga ke mwana mama odala bon ifali kaka naloba mwana mama odala asali ba eza masolo toyosola na yaya bonga nde naza mpe leki na bino na okoyoka te bon ça va nalingi ye nakutani ye nalingi ye comme ça makambo kende bien okutani na Ange olingi ye mabe eza esi nalobi mabe yenga makambo nyonso olobaka ezala mabe natuni ye ofi oti question naninga mabe te parce que aza déjà na age mwasi oyo bazalaki na ye baza esu te soki aza mobali monene akofanda kaka bongo te fo bana ti nga na na bezo batata mwasi bazala ata 15 yaya eya mabe te mais fo kolinga mwasi oyo alinga mpe mwana yaya fio ti ye mpe abota mwana moko nga mpe nabota moko so tosangisi bango ozopona nga bango mibale ntango bokosangisa bango mpenza ame kobengaka te o te bango nyonso bana wana osangisa bango fio te bakomi bana na yo ndenge olingaka oyo ya yo ndenge olingaka oyo ya ye ye mpa olingaka oyo ya yo epa na nga mo daire boyebi yango nga mpenza na makambo ya bana vraiment boyebi yango tosololaki na ye nabengaki mpe na ndako tosololi na ye boetikali kaka ke nakoma mpe mpa na bango nasolola mpe na mama odala nayebi ti so bakozwa yango mpe ndenge nini po ça fait longtemps tellement elomonaka mpe kala bo mama odala osepela na ye ndimani boyo somona mobota boya libala mwana azobala ya boye awaboya te oyo mpenza fandaka te mpenza tala azoya osimbanga te opesaka sangaki mokolo mwana mesi oyo tinayebi te mwana oyo yokakaosimbanga te outi wapi na libana nga nakoteli wapi ozalaki na libana nakoteli wapi mwasi ya bawewa omonte uwewa ya jaune ekena pantalon jaune nayo moto oyaki na bilamba yango eza pasi vraiment mpona mwana kio ti nayebi te so nakoloba ndenge nini na mono donc nazoloba na suki me nakoyebisa ndeko na ngai me wi fo nayebisa ndeko na ngai mpo yo mamaleki nozali ozokoka ye te longwa na nsima na nga longwa wana nalobi longwa na nsima na nga kota ya ndako wewa noko we sikoyo ozozwa mwana ozolivre deja na maboko ya wewa bon nayebisi yo mpe likambo Ange bozwango sérieux mais nalobi te ke botuna ye ntango nga ngona opresente bino na masolo nde bondosolola na ye s'il te plaît nga na ozwango sérieux eza te ke yo ozalaka wana bapresente ekomi obeta yango piololo te nga mona yebi nde ntango nini naopesa bino avali bosolola kanono wana mpona ye tembe te akosote mpe kaka ntango yo ozopesa mokongo asote yayo yebi ke yoboma moto te tina ata madeso apambaka naliaka bongo madeso apamba na oliaka bongo loso eza ya ndako madeso apamba na oliaka ya pamba c'est très sérieux donc nasepeli nalingi ye surtout nde akoma monene ndenge wana bon c'est bon soki akotambolaka bien ye moto akozala ndako komi nanu wapi ko nga naza na flat hotel inter matonge epai ya leki na nga gérant po naza wana oyo oza place nini na na restaurant mais oui yo asi tokaka na bagérant mboni tokaka na gérant papidi ya kota na gérant po mais oui
Ça va. Dans 5 minutes. Au commis pembeni. C'est bon, merci. Bien sûr, toyebani, toyebanaki, herbiso zaki na avenir na bino. Mais est-il que petite sœur na yo, malgré son âge et malgré ça, na yebi eza ngo difficile pour accepter nga. Mais néanmoins toyebani na la famille. Nga na lingi ange l'esprit bien. Lingi vraiment l'esprit bien et la preuve est que ndenge azawana azana clé na nga ndako. Na pesa clé na nga ndako. Donc elle peut venir chez moi quand elle veut, comme elle veut et à cause la nyonso oyo asengeli kosala. Je l'aime. Na lingi bina motema moko. Alors na ko linga tena bana décevoir bino. Wa petit nanga to message na bino. Eza lelo te. Yangwana na linga ekeno na kota kata lopango leti na suka na balabala. Na kota vraiment l'esprit à bien. Et je vais faire de mon mieux que Aza l'heureuse. Aïpseginga makamuna enyoso comment est-ce qu'elle a passé sa vie na ebi. Nga pe na ipseke oyanga. Nga pe na zaki na mosi na ndako. Na mosi na ndako ba circonstance sali que non to kabwana. Donc to kabwana na mona moko ayebi yango nga pe na ebi vi na ye. Mais je l'aime. Je l'aime. Et ça tombe bien que notre zaki déjà quartier moko to ebani ko se fréquenter. Merci beaucoup grand frère. Na sepeli makasi komona yo kotiti ana mpanga kusula likama. Tukanga na ebi olelo te. Et puis tozokola parce que bino oza ba grand frère na biso. Tozokola boyebi kokola na biso. Na yebaki vraiment na ba gauche droite te. Oto yebisanga ke bovandaki bosololi yo yebisi evi na yo yepa yebiso ya yo ya motu eza kaka kimia. Moni ange aza mwana aza leki epa na yo oyebi bien. Na sepeli lelo parce que ange akoyi su na maboka motu moko toyebani nanu na famille yozala bien mingi omekana kovandisa mwana wana mwa motu mokie oyo tozwaki temps ya kosola na ye à propos na yo, mais sauf que tant de bannes qui permettre que vite yo aux aïna ba programme sous na pena za ba programme sous mais le lonzambe le roi soumis to meki un peu pour cela donc à motu ezara kimia nzambe emora yebi à la longue a bombeli bino nini ou lobi ezala famille o evandi famille o pe vandi et total sous makamo sous on est sena na message on bengo sena c'est dès le bas âge on a bien déjà sena nga za mukolo nga nazaka déterminé so na okena likamona kena on a but et na kena on a droiture nga na décevoir yo te tu es mon petit oyo obanei ko respecter nga mingi alors bo tomber entre les bonnes mains nga na décevoir yo te na olinga ke image na nga pe image ya famille na nga ekene bien. Grand frère, nanga na tout le monde qui na otu so la dernièrement na Doudou Kiako o azar na Grenoble. Alors oya Dorcas. Doudou Kiako lobi ke yende mukonzi ya Grenoble. Mais to so la no pe une fois Freddy Malé oya Mireille Kongolabi yepe mukonzi ya Grenoble. Na bilo wala bia yebi bango bien na mekala rotuna na yo. Te bango na bango ba yebani. Omoni Doudou Kiako yem tu babenga véritable mokonzi ya Grenoble ye wana mais nde bazana baligné moko na Freddy bazaka boye ye na Freddy au jour un peu to solo na Mireille moi si ya Kongolo MK na benga ya MK mais razol bakaka pour les mecs c'est la mais ouais ça problème te wana pena ba batunanga kati siko Trésor Malunda pe o leki Freddy Malé très zéké il est pas côté sur ma solo pire leki penda donc il est pas dans la lignée wana il est rauti Turquie à kotika na Schengen petit ma solo beta na grand frère na kutana lisusu na Jos Tambo ve des jours wana kin
mbala moko pa azongi ye blague te ye blague te natali vebla ye penda bazalaka na masane moko boye pantere lito pantere bakangaka bango mbale donc lito ye soki azwi ye akataka mpenza kovo do soki azwi gilete akati donc nayebi te soki atiaka mpenza soki atiaka fulufulu ndenge akati mpenza do mona mpenza soki akati ye blague te totemi na ve jos mpena boye jos tambo donc ngai molai ye molai mpe mpe toko molai te wana bango nyonso bakaka na circuit baa ligne moko do bapire bato na nga ata biso na tokomi bamikili te mais toyebi kaka avec l'espoir tokomaka bamikili tokodécouvrir ka baterrain nyonso wana nde mo andolo balangaka nzela likolo bakanga te nga naloba yango yango bamata yo oyebisangaka nzela likolo meme ata nde naosolola na leki na bino nasolola na ye vi ya moto nzambe kaka moto ayebi vi na nga lelo eza lelo mais lobi nzambe moto ayebi donc na baesprit ya bien yo apeti na nga yo oyebaka otiaka makambo tu na temps nzambe ayebi nde nasolo nga na batrace moko ebele comme ça na oyeba ndeni tosa ça va chaque fois ça ne va pas pourquoi nga na ye déjà moi kala kutu soki ezalaki gérant mpo motami nanga no kota ndenge nasomba bi kosomba te gérant mpo alobi zwa nano moko mela en attendant madame aya sikoyo ça ne va pas qu'est-ce qui se passe chéri oyekende naza boye so ezali mpona bolingo na considération oyo nga nazalaka nango mpa na yo te tant so na nga na ya te mpona nini donc si na ye boye na ye te famille ya mama so baolukela biso nini biso kutu te personnellement nga mpo nga nde na mwana ya mokolo na kati ya ndako na biso epui nga nde nasungaka bapara na nga so na biso ke na ntongo ti obengi nga nobina saprete fo tokutana awa nazosokola kaka boye nayoka kaka nani sénateur abengi ngai oyo yangi yaka mbangu mama kwei ya joni naoki neti na kabwani mama oyebi ke naoki neti na kabwani nga binzambe eza nini yango nakoma boye mama oloba te na miniti mama vimbi oyebi ke donc o chéri nayebi te oyo nayokaki oyo namoni so eza nini na esika bandeko na mbalinga bipardon na okoka te mama kwei na minute aza wapi na hôpital ata enfant kuna d'accord siko ndenge oye awa pozonga naye mpo nazonga chéri na oto nde naza bo po soni natikeli nga mpe naza na mbongo te wana libobo naoka mbongi asu na mbongo te su ndeni ata yo moko nalonga liboko nayoki nde moto makasi ka nde nasimbi yo liboko boye oyoki moto chérisco mama nde na boye mama nanga kufa na minute onga na osala na osuka wapi mais bébé so naza na mbongo te nasali makama mama bon yo ozonga naona mpe okaa transport comme ça naya kotikela mbongo sola ata na mire kasi yosolaa na mire okoswa na mire te kaka mpo olongola mwasi no na basusi nyonso tinaa nango na minute mamela ndambo asheri naomelanga te zwa mpona mama te zwa posalisa mama bokilo na nga te zwa mpona mama oswane mama te merci chéri bachange moto ya dollar eza ya basika banouveau modele kitoko mwinti boye nde so nake mbala mo na kati na 50 napesi la infirmier wana na bibo banda nango okipe mbambon mpo leta ntina benga oto mosusu ti pokwa okobakisela mosusu nakobakisa ebo obakisa te nakobakisa certain na tu rouge à lèvres qui bête ouais je t'aime beaucoup mon amour merci bon non mais ndi na bolko non mais la demain na longa ka kindoki pour na kende mon amour na go benga on on va que ça soit je t'aime beaucoup mon chéri OK na vitesse mais papa so elonga mama te maman so bela ta kana magite te chéri sous na deno mo yambo et bon OK on est non chéri j'arrive j'étais on a autant un message à Aïssatou Kongolo ah bon oh là a-t-il un message par rapport à festival
Tu sais, chérie, je te remercie d'abord par rapport à la relation Oyo Pesanga et Aïssa Toukomolo. Donc, à ton absence, à tous athées, normalement, on a un pia canabi. Ah, là, qui n'a pas Aïssa, tout moi, c'est Pembe. Et moi, je me retrouve quand même. Vraiment. C'est ça, donc. Mon bal, on a peu sous. Ah, non, ici. Aïbi, comment on vit vraiment bateau. Ça, c'est bien. Et puis, je te remercie pour Mbongo Pessinga. Et surtout, Mbongo na Pessio, papa, s'il te plaît, tout ça, nango, babumte. Je sais. Et là, jusqu'à pour le programme, la biso, oyebi. Ouais. Tout ça, on a un bon s'il te plaît, Mbongo na Pessio. Chérie, yoyebi, on a pour ça aventure. Et surtout, dans Mbongo, tu sais, tu préparer mon bébé. Nous sommes allés pas pour parler pour na lobby na siliki. Et donc à comprendre qu'il na zana pour ça bon. C'est ça. Hein? Bébé. Moi je vais partir, je suis vraiment pressée. Déjà? Oui, on fait comment? Toi ça na Naomi? Ah bon? Où c'est que Naomi Banda? On fait comment? Sinon je te dis merci et puis bonne journée. Ok. Nous avons des coups précis parce que vous savez ma maman Zoya en Belgique si Freddy Boula, camarade de nos foutus. Attention, là la razoua ma casse. Vous savez dans nos foutus. Ah non. Franchement, la razoua abi soli mutu faut quand bandiani nyonso. Tu le sais, artiste et moi et comme ça moi. Domaine privé. Ah bon? Et pour comment deux fois on obéit en 6 fois 5 fois on obéit en 2 fois par jour. On s'est perdu. Nasi nalingi nasuki nakolinga lisusu te obolinga belekelinga ezaka sensible pas na chérie non ngaso naza non pour son petit côté bébé franchement est-ce que non mais qui est naïf iti soit zongi mwanda ko ça bien ça va pas on va tikanga mo sinon bye je vais t'appeler alors. D'accord. Merci. Sois prudente et sois sage aussi. D'accord. Je t'aime beaucoup. Pas plus que moi, bébé. Bisous. Merci chérie. Naba ndoto no lelo. Soka benga ndoto moko to mi balé ça bien. Sérieux, je te dis. Et solo vraiment. D'ailleurs. Bye. J'aurais bien qu'on a un garçon de disque. Comprendre? Ange me sous. Yo bois quand on 26 ans na bar net ka yom to futa. Tant. Ah c'est qui? Pour ma position pas sonité. Vrai jobo. Ala pour mbinga. Muyo koli. Muyo koli. C'est vrai. Okoli. Oketo abuchu. Abuchu te. Pongo mesana na ba jango to kena ba. Omela kana poche nanga. Nengo lati boy. Na chama na nzungu na lamba. Et puis comme ça ya moyo ka no sento eba no tese mo sanga zo ani mbongo ngo wapi toke na ba na mela 10 turbo na mela 8 turbo o po isape o simba touche bien ange moi mayele la simadize moi sim sans touche moi na mzaba touche te o sim sa chombo na tira nga yo libera ka mena na mbongo na poche ko eba ngo o sim sa chombo jamais o sim sa ngo jamais o sui denza o sui c'est mon mobile ba to mona to la nzelo le ka ba feste ba mobile ngapha ubheka manje sasa mabebi asinakuta nona nzela chopua petit na chopua kwa iloni chopua petit na bilata la équipe pour le rater ange maman boye bobo tembo nyo ange maman yaka yo babandi oloba lelo te likambo koya bapeki babengani combien de fois otika na yo te. Oh, petit, un peu de respect, quoi, petit? Hein? Bon. La camarade, non? Na manqué, on t'a expliqué la vérité. Mon mère n'a pas sommeil, la chose tension dérangée. À chaque fois, on va campo na yo. A gagner la yaya, à l'obé à ma bépo na yo. Et ça bien, t'es respecté, t'es que aux âmes mobile ou à pédé mokolo, aux âmes mobile, il y a petite 7 mois mobile, la grande 5 nanga. Et on appelle ça comme respect. Donc, bandal le jour na mona yo. Mère à l'obano na mona na Simon Nzo. Ve sale la mandefu na yo. Donc, pesa nzo tono respect. Yo plus so la tiki tala talo na makono intimider ba. Pesa na ba kiti na kotisa. Pesa ba kiti. Ba vesto ba luko na parlement yo ko intimider na ba toi. Pesa ba kiti na kotisa. Petit boniko non c'est l'ange boniko. O c'est là. O c'est là. Na benga mama sko yo Simon Nzo to. Pesa kiti. Petit na ngai. Wana mona mkia okola. Ka pasa bon moningi sala. Bolingwa. Merci. Mukomsu yaka isusu kota awa.
je suis qui tu vas dans ce qu'on a Simon Nzoto. On peut ça fait nous on a respecté là. Eh, parce que nous quand on a parlé moi on embrouillé dans bateau. Ah. Petit Alexandre même c'est pico. Ah. olobi mpe mingi na yoki na mokolo na mwa moke te yo soki ngoponela mobali oyo obalanga yo ndenge oponela mobali tala ndenge abetaka miso olobi ebele olobi ebeleyoki nalobi noyoki yosani oyo bakiti bakiti oyo mitosomaboyi osimaka na nzoto loba te oloba nakoloba nini iloko nini ayeli yo iloko nini ayeli oka biloko matoi wana na nzoto yango nozokomisa yo te misa mpana na kiti yo te misa mpana na kiti sube na tongo elamba ya mwana no moko toko yo lupango ikoma komona ngwe papa ta ko to ko kiti ebime sute mais je lui ngombi manana fe ngaki nzitu na ninge ko diembeli na mandefu na lokola barabas na mona lisusu ye tete na mwana liboso to ye tete na mwana libali umoni na yebisi yo lelo nde na moni kana mobali wana yebisa ye solola na ye zwa pe décision à partir à lelo zwa charge ya bana no oyo mari de nuit ope mari de nuit ngakutu na usepela ko mwana mino kitoko bo usepela te mbila be to lobango so momoni mwasi mibali ba okufela eseke a kitoko sto ne bolingi kasi yo ko mono ko misireni te mibali boni okuzwa bango oyo kutu tundimi lo ba professeur ya humanité bozo mono no bamba oyo kutu ya mawa kutu tokomi kuyamba mikolo oyo soki fioti mwana quartier eza kusimba nanu te obanda kokotisa lisusu oyo mandefu lukula bana na basi eza nini ange omoni yo lokolo oza na posa mari de nuit na koluka vraimen femme de nuit moko mari de nuit ya tchad awuti vraimen tchad ya bien ya mwindu kaka lokola nga tata na yo boye napesi yo ye kado boboyi na lupango na bino na omofandisanga bato nanga libanda ekomi isu makambo wana oke wana oke wapi yo oke wapi yanga lisusu na mwana mosusu awa nga malu na kosala na césarienne awa na mona nalubaka te nazalaka normal ya un joyeux ba bilongi lokwa ba professeur humanité oya kota bimake oya kota lelo ko mona mabela ya boti bana mibale utie humanité bien monia ngana ko place bonga ya sénateur azwe tanke mobale mukolo ozwa te ngasko ngomba na ozwa mais il fallait na zo ngo parce que na pese respect tanke grande sœur ensemble na ozwa ko déborder te ngana lobi na place azwa ka kitu ani fallait na beta e boya simba ya na beta ta ya tambata pa abati la santé abati la santé non passe je sonne na bino mona kaka banzoto nyoncho na fiezela ya kubunda ta lobi esui mutu na mutema yo si bafingo na mutema mutu mobimba soki abandi kufingo na sa mutema obandi kulela lukula petelo papa limbisanga sikoyo tela sikoyo eloko na kamatie sénateur na mona ye sikoyo na saba nzete na kapela wana mukoni kaka mikolo iyo oyebi sikoyo ndenge aza kokende dansa sikoyo ya wela mama alobaki soki oke libala kolala buite yango yo pomonela aza kokende kaka bui na tere na lui tere moto molai siko amikiti kolala buite lalaka bui nga mpe na tere na bia nakangai kaka ange koza mamongo ya pasi eke petit to manke petit to mpe na manke makasi biso bagene anluilan mpe na boye petit to emisana na bakiti eka gafe nde na boye nakomi milie na famille na nga kaka mpo na linga yo toke tozonga baparani yango bakolinga bazala mwana bango mwasi epuis finique mwana wana azala na mobali moko boye mobali wana apesaki ata sanfa te mobali wana asalelaki eloko te mwa mbongo oyo nasalelaka wana oyo napesako nakopesa mpe baparent na nga nakosoma mama na nga tali puta se dérange te nzambe moto apesaka mbongo nobala yo buzoba nzambe abi oluki to koliaki oyoki nzambe moto alobi yango nga na na bana ti muyanga na na bana bafeti oti oleka yebisanga nini osalela bana na ngai osali bana na nga nini ata soso ata oyo ya ebembadula oyo baoteka oyo eza na infection wana ososombelaki yango ata bana na nga bango mutuku babengana mpe na gentillesse neti nga ange mwana nga mwasi ayelanga mobali moo ndeti yo boye na obwakelaka na ngai mai naza nde aveugle oyo sepele yango mpenza ezalaki na basali na bango bien
C'est photo maman pe na boy. Na lobby, muya na lobby. Po ebi kende toza boyoko, toke tozonga penza, nga na koma ozea na ngaka. Yo ndo boyanga. Po senga na boyo, okoma menacer nga nzela nyo so beta ngai. Na un jour. Bana wana ba en charge na. Merci. Ça ni ça la perte. Donc que non pas libela, pour na lemi na oza imile pa parents na ngai. Yana. Yaka. Muya. Nabi kende okiano keno libela. Mais non zolo la gomme, otiki na sapato. Ona na softe en nyongote. Nani kango na se na zongi sela mko nango. Eloko nini? Le kan na no po edika venir sur ma bangue belé oye na mata na Musa solo to ni na. Ah mata no muya o. Mata awa. O so pangati. Ozo benda bende ko saba ntela na set. Non non pas. Pardon. C'est là na ela la gomme, tike loko. Nzambe na. Longola te amuya. O so pangati. Na bala ba to. Non yelo la gomme. Non yelo la gomme. Pesa nga na yelo la gomme. Pesa nga na yelo la gomme. Eze lo kwa batu. Yo pena yo. Mukola na yina na yo mukola nga so benga benga ngai. O boyo so kende okene lo kwa batu. Zela. Na futa na perte te. Pesa. Longola mbangu so bendika ya simo. Ah boniko na longola ti. Yani na ngo. Usa pe solo bena. Pesa na muya ah. Petit. On est sur ta au mieux sur la vie bena. Ça est lourd. Ngani mna perdre. Kuma pena na ngani papa pesa. Te senga kana kati kwa kabila. Ange. Ange tika boyo koya ya. Ça soupinga. Zambe na ngai. Mulimba plante bela mama kaya to so longo lo pianga. Mais ça quand demo oyo za mo. Mo atike mki yo bele boy. Oyo kama isanga ta utachana sunga partir ya Luanda kuna tindaki. Akaboli yo acha ipembeni abike mama na lingare tonda. Atindeli pe mama na ndenge na ye. Yo isa obi tanti tachana lingana ngeza moi léger. Nga bisi tachana lingeza le bele. Ya turo koma mama nkande ya yo sali. Nde yanga pesa. Oki wapi mama? Ah nakende wapi? Oh, Germain Yolo Hazard a tindi bilo na ngad na oke kozwati. Germain Yolo Azalia les parisiens lourds. Solo. Aya kiko? Azalia donc na kende la zobilo ko ou melata ozonga Paris. Donc na zobilo na ngaki no. Na zula ka binga bilo ka yaka na ngwa na ngana ko lata nsute yo mo papa bino na zuwa. Bakamano mama wa Sandra. Mama Sandra swa go sepela ka. Mama muso ko. Tabiso. Yeni mto. Papa yi. Lilo ya ve. Tenga mbaya na ngaya mama. Bini mtu mona ngana kole. Bon, on a la liboso mabe. Oh, quel est petit soit. Nous avons un pote à Kala. Les choses qui n'ont pas de moussa kenda. Ça va pas qui te fanda. On va vendre te. On va vendre bon. C'est bon amour yo ko te katengo ko takana na ba costume boy. Ah, tu n'en vendre te. Ngana obima. Yo siko to kenwa. Okende wapi? Bien bien ba sapato na mile. Ouais, ça va pour Sandra Zongo papa. Mais il y a tout au Simba. D'accord, mais okende wapi? On a zo biloko na ngai Germain Yolo tinde les parisiens. Non. Donc tant on qui n'est pas même coup de téléphone. Chéri na obenga bona ko bima bongo te moye, bina ko bima bongo te. Non mais ça na mi communauté on obima. Dès que na moya boy, transport passe, embouteillage. Il faut que on chauffeur mbala moko na mutukana pour asaka ba course na biso. Tu sais qu'on a un chauffeur, tu as appelé comme un chauffeur té. Mutuka yango buteki pression. Somba mutuka pression na somba ki. Soko luka chauffeur. Oyo ngamo na zo bomisa yango. Déjà good nani le roi de Chicago Alain Django ba otinelanga quelque chose à bien. Abitika ngamo ko pièce ngwe za otinelanga na somba. Malama tindo pièce à partir à. Abi otinelanga pièce na chance. O somba ba pièce eza a. Et otina pièce originale na on agence. Oui, wana kutu bien. Comme ça wana ngamo na komota mbino botika na wana ya famille. Qu'est-ce que le chauffeur na bino? Chengalinga yo luka poza ka matata na ebio bien. Na linga yo moko luka chauffeur na yo. Poso ni kambulele kwei osila na yo mona yo. Kaka makambi ko. Mama, ils ont encore été bien ici, ma bien papa. Maman. Bon moi yo luka chauffeur. C'est bon maman luka chauffeur c'est comme ça. Comment tu peux hésiter même? Oui, papa no muke. Akoba lukela biso Sandra, tike mo ka luka chauffeur na ye. Maman. Tike mo luka chauffeur na ye. Ngana zana bon, eza na ka proposition maman.
yaya camarade nanga mama aza bien donc ayebi makambo mutuka ozwede te mais aosalelo te tokozwa même chauffeur tozane bien mama mama nayebi donc yaya ya camarade nanga kuma totanga nini institut yo so moni eske azokumba mutuka mama bagarçon ebele ozomona bango na nzela bamituka baobebisa mituka bato ebele ayebi makambo kokumba te baaccident kilikili bazoboma bato tongi tozwa papa moko aza mur ayebi kokumba aza respect azala docile na makambo nyonso tondo oyebisa ye eza tuke oyela biso mwa mutu moko bo ayekoli kaka mutuka misu baza nango bareceveur ayekoli kaka mutuka na nsima moninga kaka kodeplace voiture obengi lelo chauffeur abomisi biso mama nayebi ye bien mama nayebi ye bien bapapa mikolo ya mama ta yo moko utamboka na mundu aketika mnene ekole bo bamona bapapa mikolo bo mais aza ni jeune alata bien aza intellectuel mama est-ce que biso zozo chauffeur nakoyeba kokumba o nakoyeba kolata tosa defle de mode te yaya mama kasi totala pe esthétique ya mutuka te mama esala mo bien bamoni mwa chauffeur aza bien bato na kati babisala bien mama même seulement papa abino oyebi ke ye azaka mpenza compliqué. Mais maman, mais quand on va proposer ton garçon, on a beau se plaindre, maman, c'est bien. Ça va, problème. Mais maman, j'espère que vous méritez, papa, c'est déjà là. Quand on est le banane, yo qu'est-ce que nous bimba mon coup dans la tête. Ouais, non, bah talon là-dessus. Double rose, maman. C'est que ça, on a un minga là. Et bon, il y a ça, bon, il y a bon bimba là, il y a raison, il y a banane. Bon, comment comparer na papa? Comment on a da nini mutema mama ya libene. Yeke nda musala yo fana na ndako. Mina bima ko umela dete. Le tio Zolia, oui, parce que yo sila soni yo. Hein? Yo toi. Côté mon botam no lo kwa mbiski. Biso to robebisa ba programme na biso te pona marama bana na yo. Yo be 600 la mninga. Est-ce que zo comprendre na oloba na awa? Totika ba makamu na biso, poto ya rolanda makama mwana, mwana bakabeli mbongo et pas mutu ayebite. Zo mbongo na we, mbongo mwana. Mama, ba continue na yango. Ebi ko sila pe anji yo formato total nzambu. Usila soni. Uza mutu mo il faut yoka soni. Donc yo lelo zalo capable sundoli bano na balabala, atabalala, atabalamuka ukutuna note. Tala courage. Zwa ke kusomba lipa. Ata mwana makangu, iloko yo to sala ko sala ngote. Ako sala ngote? 100 francs. Ninga pa dia ndam. Lelo ko solution zozwama. Ange, na kulinga tena kuma mama zoba, upakula ngabu poto poto, uyela ngata sperte o ilongola ngaso na quartier. Usomela ngata lupangu te. Vome ku nganga mtu zo nyoka bana mbongo ndaku na ko kulia na lesa kabano ayo. Uyela ngata ilongo mokote? Intérêt ni za ngala ku gagner. Makala olambela elobi, yemta ina lokota ngote. Mais usa soni te. Soka lokota ka ko makali sila kila mbabo yo kasi. Ibakise lingani. Alama mobali azo sentir ke bo lingete lo kwaza yaya yango ngoke bima aluka kapeka ninga mama bango na oluka kala inga kala technique. Eh luka nda batata na bango. Kala inga luka batata na bango ange. Ubeli sanga stomate po nanu mwasa sénateur nana solo na yete. Ayela ngana mwasa tukuka bona ko. Tukuka bona. Yondo kabwana usa afise ko lubalu baby. Tala ilongo na kuyebi so mama kulinga tena la kelo place uta luka solution bano ko solution ka batata na bango iza luloko taka baona timetera kitambo bakumonana uyoki anje awa ni sute kema tsaka ngama kelele anje ko na bana ngana yakukufa kinduma sonyo yo zo sala vraiment ba moni pe mwasa pembe mwasa mnenu vandi me bana bazo bakoba fazer omaka ndongo lobana o kanga mnogono un jour na yo un jour na yo nzamba osela mama kasi na ba otikanga otikanga ti fese beto bito landela pe bien bino tam supende vi nange koma boye bino ne bo suki otikinga yo awa pasie musika na yo ne poison pour la nzoto yo kozanga moto yo yokozala kundani ya perfecte kaka na yo te bandaki kolisude una ayayaye
Allô, mon cœur? Mon amour, naza boye, naza na ndako, maman tindinga na salele moi course mon boya mukie kaka. Mais na ou mela te na comme pas no kasiko. Comme déjà wana. Je viens mon chéri s'il te plaît, na qui peut na bokilo na hot. Hein? Na qui peut na maman yo yebika. Nazoya. D'accord mon amour, je viens, je t'aime beaucoup. Bisous. Mouah. Chaud. Oui, entrez. Oh, bébé. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, je veux bien. C'est comme si tu... Bima qui sent pour toi aussi. Oh, mais non, pas nous. Ah, non, non. Et ça se voit déjà, on dit où tu es ma course, moi, mon sika, et puis... Oui, pour tromper vigilance. Non, bébé, je suis fatiguée vraiment. Ah Donc, bon? Ah ouais. Quoi de neuf alors? Ah. C'est pour qu'on aille revenir dans la nouvelle? Non, non, j'ai pas dit ça. Oh. J'ai pas dit ça pour toi. Là, on travaille, moi, on a ça là. Par rapport à ça là. Qu'est-ce qu'on a fait ça? Non. Où se pique ça là? Où se pique ça là, non? Ça va? Lenny va tout le monde, papa, maman et tout. Ça va. Ça va? Bébé, nous avons une proposition, mon beau. Mon dit tout le monde en a une fois. Tout ça 2 ou 3 jours tout le monde a été. En tout cas, on a essayé de faire ça. Mais, na mekaki ko sola na maman parce que ba chauffeur. Oui. On a ici maman qui naza na yaya copine nga aza chauffeur. Bon, pas chauffeur te mais. Yo comme si na yaya copine. Ah busque tout ça ni kasi. Non non, le bien sens que peut-être en sous que ils allaient bien pour na monako tout le temps. D'accord. Na ici maman qui naza na yaya copine nga aza chauffeur. Maman c'est petit na yo oza chauffeur na biso. Écoute Sandra, toi tu penses que le scénario tout et le que nous créons est aussi voir ton père comment on a un pamba très colérique, compliqué à Rosaranati. Et ta maman, je sais pas. Non, non, quand on dit non, bah non, on a bon dit ni pour le camouille, bah accepter. Tu sais très bien on a eu dans la relation amoureuse. Au ministère le grand frère et camarade donc. Et après, si un jour bah il bien. Chérie, bah oui, bah on est parce que na salle loko wana poizala. Donc est-ce que ça là qui donc match est déjà bien. T'inquiète bébé. Hein? D'accord, si. C'est pas grave. Non, il s'en a osé, nous n'a pas tout le monde en chaque non. Écoute-moi s'il te plaît. Regarde-moi. Dans l'obité qui na pousse na peine à pousser au monde non. Tu sais qu'il maté. La seule moyen où éco ça là qui na ba no monde tout le temps c'est par là. C'est dans la voie on a. C'est aussi une bonne chose. Et ça a bien Moscou, il s'en a. Et tout ça d'accord. Bon. Ok, tu kanga. On va m'habiller, monsieur. Genre contact qui. Ah, ça y est, ben tu que mon cambre désolé quand même. Franchement. Ah non, c'est bien. C'est pas grave. Donc à lobby, il faut donc dans mon journée. Il faut qu'il lobby. Lobby? Si. Demain déjà. Oh. Sandra. Non, blanc matin. Ah, non, faut le blanc matin non. Si. Non, on continue non parce que c'est qui est bien camarade nanga bien. Je connais ça pas bien. La paire logique bah on m'a dit non monsieur, pourquoi ça? Quel au moins ça va pas faire. Chauffeur fashion. Non. On m'a dit lobby. Non, là ta veste bien là, na kati souki na bien. Na yi. Et là. Oui, je sais que ça ira. Ah moi beaucoup mais sans le savoir. Arrête ça. Sinon je te remercie d'abord d'avance. D'abord, ça prouve déjà cet amour que tu as envers moi. Comme on a un garçon comme moi, mais Moussala et moi on a trotté.
Hein? Tu as des soucis vraiment pour moi, donc je t'aime beaucoup. En aucun jour, on ne décevra. Non, pas plus que moi. Pas plus que toi. Ah, oui. Tu m'aimes vraiment. Tu le sais. Bébé. C'est comment? On doit aller faire un tour. Si, oui. Ok. Yo, il n'y a pas de piscine trop. Il y a piscine. Ah, chérie, ça va bien. Ça va bien. Les longs, on a mon place, bien. Demande-moi où. Ah. Tu n'as un casse wapi? Non, je ne veux pas. Ah, Vivek, non, Moussika. Non, Moussika. Non, je m'en ai. Ça fait quoi? On est 10 heures? On est 10 heures, non? Tu vas 15 heures, toujours il y a un bus. Tu as toujours peur et voilà. Tu as déjà grandi comme une grande fille, non? Ah, papa, mon a dit grande fille dans mon côté. Ah bon? Hé, Coco, tu vas dans mon côté. Hé, toi! Hé, non, laisse la ligne. C'est bon. Ah non. Donc on va s'apprêter comme ça. Tout qui est là. Je t'aime beaucoup. Bisous. Sandra. Chérie. Voilà, attendez, même. Mounier, c'est lui qui trouve une bonne femme. Trouve le bonheur. Mon c'est bien bon, mais les deux vraiment, nous avons vraiment des lignes de la terre. Et comment vous te fiez? Mais je n'ai rien, hein, et le rotin, quand on a le bissimité. Bon, qu'il y ait point. Bon, on a bien aussi mbatté. Il faut que je me un téléphone sans âge que je télé là, quand on a qui simbi dans le petit. Mais on a bien que tant qu'il y a quand même quelque chose. Non, quelque chose, non, t'es canu. Les lots de combien on t'es canu, Ange? Les autres, ça me touche à la perte, c'est bon, attends, mon cher. Mireille. Allô, Yaya. Nanda. Não ia coisa. Não ia casco. Cata não ia. Onde matei? Na zoia. D'accord. Obinini. Eh, Mireille, bon kamba na ngamba mona ya. Na ebisi oke na zoia, funa kipe no ya fioti après na yi. E wa mbali na nga vimba na libala tala kaka. Eh. Apese kumbote. Ya fait apese kumbote Mireille. Ça épée. Ya fait dans un cellio. To sai ma copine no ya kasiko. Ya ko pas bien. Moi 10 francs. Biso to mo boulou mo enten. Ya solo. Na ya kasiko komi tumisa kute. Na zo ku moto na ya show. OK. À toutes. Chérie, comme bon. Comme un bon. Hein? 10%. On doit 10%. Bon, ok, on va voir. D'accord. Non, tu vas m'en mais où me la thé? Tu n'as pas de temps. Bien sûr, on a temps. Comme ça, on coupe un bon, le temps peut-être qu'on se reposer. Il est là, Pongini. Non, tu quand on zoom, tu as des vidéos, on a tout le temps qui est dans la zone. Aussi, ça même pas. Ça va? D'accord. Où tu quand tu as ma poutabou. Quand tu as tout en chambre, hein? Il me semble que c'est tu as bon, tu as rapporté aux gens. Non, mais nous chérie. On a fait le loup, on a vite fait caca. C'est bon. C'est bon pour eux. Pourquoi pas mirer à dater? Mirer n'a pas soit bengingai. À ta cop qui n'a pas ça, moi, matama nini. Moi, 10 francs sur mon âne, il y a bien. Non, tu m'as cité, papa. Non, ça, mon massage. Ça va nier sur ça. Nier sur ça, mais il y a bien. Non, ça t'a pas sur ma vite fait. Il y a Rotumba. On m'a bien entendu, parce que je me suis dit avec exigence au monde. Batumba, on dit à Rotumba, c'est un débat. Comme si je mirais à Bengue, on a fait ça en transport. Quand on a mis le transport, on a mais il faut bien que ça m'irait, je me suis dit, et puis on a bien, c'est bien bon. On m'a souvent.
esala mwa rapide naopima mbambo yango mama yango azokuvandisaka nga ere nyonso ya kotuna nga makambo ya boye omoni toza bana mike te ti ndenge yo yaka natalaka namonaka estce lelo ti nde bozotambola na ange avandi soki ayebi so lelo ke azala na charge oyo abotise mwa liboso asundola ye akenda kaka boye ata kotala ya mibale ndenge moko nayebi te soki ere bovandaka ayebisaka yo ayebi so verité ya bana wana charge oyo lelo ye azokumba nga kutu nde moto nakoma kokumba yango mpo soki otalisa balocataire oyo lelo so bapesi mbongo kaka ngai nafutela bana na minerval nalesa bana wana nalatisa bana wana nga naza mwana moke te nga nayebi baboti na yo navandi na bango mama nokutu tozokende ne nzela moko tuke eglize biso mibale tozongi nzela moko eza libota moko yo obotami eza logique eza libota bovoyu te nayebeli bino mabe te na libota na bino yango lelo nalingi te likambo ekweya lelo toyinana na mama na bino to na papa na bino ekozala nga soni papa ozoyoka mokili fo totambolaka na sembo ange nga mutu naboti ye nga mutu nakumbile mukumba nefe mwana libumu mwana navandisaka ye ntango nyonso oyo eza lisusu ntango amaseki te ke lelo ange lobi namona ya kobakisela nga lisusu charge ya misato papa nakosuporte yango te maman c'est vrai oyebi libota na nga bien oyebi comment est-ce que papa on doit passer ce conseil ti biso tozolongwa quartier oyo ti nga nayebaki ange mwana moke et que lelo nandimaki nafanda na ange mpo nayebi libota na ye mpe nde balobaka ke soki olingi soso lingaka bosoto na ye ange nalingi ye ayebisaki nga makambo nyonso kozwa ye na charge ya bana wana eza problème te mpo nga mpe naza na mwana libanda nga mpe nabota te so nasangisi yanga na oyo ya ye so compréhension eza entre biso mibale oyo marché nango mais mama eloko kaka nango se plaindre dommage kaka parce que ayebisaki nga ke non aza na mwana moko ye ayebisaki nga aza na mwana moko yebisaki nga aza na mwana moko mais lokola aza na bango mibale n'empêche eza nango makambo eyaka omoni papa ke bozotambola na sembo te te ye mta soki nde wa ye mta tambola na sembo te ye mta tambola na sembo te mama ange ake kowanga na bana alobi abotaka mwana moko omoni likambo yango nazoloba papa tobebana te na libuta na yo ti boteka lupango na bino lelo ya papa bulongo koto oyo bukenda na ya na bino ata amoni nga na nzela alekaka nga te mama na bino ti akoti na saa mabele ti akufa te toka kozwa mane ata mabe te ata langage ya mabe nayoka na mama na bino ezala te lelo ata ya na bino so tokutani na nzela amoni nga ata na mosika azobelela mama mamudala akosala tu akutana na nga asolola na nga ata mbota apesi nga nasongo mpe okomona mama zwa afuta ata transport ata na bandeki kokende makolo na kokamata motuka na kee nyonso wana nini respect mpe lukumu papa babotaka bana kasi babotaka mitema te nga naza mama nde mama na bino abota yo nde nga mpe naboti yo nde naboti ange akusa yo ange aza na bana mibale omoni siko lukuta place ibandi lelo nga ange aoyokisa nga soni na kati ya veni oyo baninga nyonso bazobalisa bana me nga ange ayela nga charge ange akudendela nga awa eloko moko malonga te siko deja bandi boye mama problème eza te naosolola na ye ange aza mwana nga na boti bosolola ezala te biso bapara tukota mpo na place oyo ya mama na yo ndenge aza te moto akotema eza ya na yo ngai mpe na kotema na boyi tozwama mabe ntango yango oyo ndenge eza libandeli papa soki esimbi te tozwi solution bosolola na ange mama naosolola na ye nayoki naosolola na ye mama merci beaucoup merci naosolola na ye malamu papa te malamu merci mama pesa yaya mbote so nakopesa merci kosinga moyete lokola ndoto kasi nzoka nde ya solo nzambe ayokila sango na ngai atina elinga ye nsima basanza mpe bakula
keka usoko boutique itali explique ndenge ni papa nalobaki naona zaozia naoyoka yo te naoyoka yo te naoyoka yo te Ange naoyoka yo te banda tonga nalia te lo te banda bandi koloba c'est pas mon problème kaka na début déjà kaka na début bandi déjà okosa kaka na début nayebaki ke na koexplike yo nayebaki nanga okoexplike nga nini ongo explike nga nini nga nafongola motema na yebiso vérité nazalaka na mwana moko yo lobi ozalaka na mwana moko nake epa na bino mama bino aloba kozala na bango mibale ata yo moko kaka na début tokata kaka makambo yango tokata kaka tokata ozopesa nga fongola na nga Ange ozopesa nga fongola na nga na prometaki yo véritable amour et vrai amour Ange kaka sikoyo mais c'est plus grave likamkuta ya lokuta eza très grave talanga linga mta kosanga te na linga mta et surtout moi ça kosanga te et puis yo kilango pa biso bon so nga munga bana mama biso expliquer yo bon so nga munga tindaki pona za yo kolobaki ye fitom na za ozanga ndenge oyebisela yo ngai atuninga papa olingi Ange ngalabi est-ce que oyebi Ange aza na bana na mona te mina bana ngabi na yebi mobali ya liboso wa boteli mwana liboso asundola mwana ya mibale asundola mwana e papa yo ya misatu mama nanga linga ngai te basi bayebisanga ntina baeglise mama nanga linga ngai te donc ya fille na ye mama nanga kombata ngai tika balarme de crocodile di pesa ngai clé na ngai epa na bapate oyo epa na ngai lisu te mon amour nani amour na bapate na epa na ngai lisu te nayebisi yo eza yo to mutu mosu akoti na kati na o Ange nayebai na bomona eza yo te nakokufa papa okufa nani abomi yo te nani abomi yo nga nakokufa papa s'il te plaît pardon na bandeli so sengo pardon je to bandela kasi to bandela biso ka vérité siko oloba vérité bon ça va ok problème eza te Ange continue vie wana nakufa ya fioti nasei nini ifioti nasei nini pardon papa pardon bato bakobima te etelema nakoka te bato baya otonda Ange ya fioti s'il te plaît déjà obandi na balukuta bo ça va pas naosambwa ok mama ya fioti nini kovivre sanga papa naokoka te kovivre sanga okoka te obandaka nanga te obandaka nanga te obandaka nanga nakoma na yo ya fioti Ange nini koza soni na balabala te toke boye kasi toke wapi toke boye wapi boye ya fioti pardon non, il faut vérité. Ok. So vérité, bomba on peut. Ya vérité. Non, là, non. Non, là, non. Ya vérité, limisa abatute. Pardon. Non, kufa, non, les candidats nini kasi. Ça y ya vérité, non, là, non. So la ninga na buka. Buka na. Ah bon? C'est comme ça nango. Anti côté dans l'anda. Na boyi divorce malheureux bolingo. Abandoloba. Nasali nyonso mpona faire comprendre ya fioti aboyi na motema moko na bandi kolanda ye nabi na ndimi naza mwasi mabe nasali mabe donc na nyonso eya foti na nga naoboya te eza foti na nga parce que nabombaki bana fa nayebisa vérité nabombaki mais nabondeli ya fioti na ndenge nyonso ya fioti abosani malamu nyonso aloba na ngai ya fioti asiliki ya fioti donc abengani nga na balabala namona ayebaki moma nini na oyebisa ye yaya fani bolisa solution mpona lingi ya fioti namonaki yango na liboso nde mibali nyonso omilingi ata moke te oyebi na vie eza pete te omona ke mobali mo boye mobali alingaka ye nde azala na mwana emwasi te mais ye ndimi na charge na yo na ya mwana na yo na ya mwana na ye bosalisa
akosi obomba mwana nayebaki te ndenge kaka na kini ezalaka nango mwana mobali moko alingi yo na ndima ete ke ngai na fio tokokomatisa baniveau mitazwi fongola ndako ange oluka nani ndoki ti apesa ye nga fungola ndako wana ezalaki deja nasi nayebisa ye likambo mwana wana moko nayeba ete ke ngai na fio tokokomatisa omoni bino bajeune fille omoni bino bajeune fille ya lelo so bozomona pasi parceke lokute eleki bino makasi moninga memi yo biso mpe toyambi yo vraiment na motema ofungwama parce que oza mwasi ya ndeko na biso oza lokola tobakisi susu moko na libota sikoyo eza nini vraiment nalingaka ye yaya nalingaka ya fioti ya fioti na ovivre te fani nakoka te yaya bolukela pardon ti ozokola epuis oki osali no vi na yo ye pasi aine vi na ye me nzambe asungi bokutani lisusu omoni ya fioti ndongo omoni bongo alingako makasi me alingi oyo omemela ye ange mpo nga na omona nga eloko oloba te nga mokusokaza te asiliki awa asiki noloba nini nga aza nanga yaya moloba fani moloba yaya moloba nakoloba eza nango na problème te ana oloba na ngai me aza nde na kondima parce nga nde nayebeli comportement neti na nga donc eza pasi nga na oloba na ngai fani azaka moto ayokaka ana bato oyoka fani mi bandeko nayebi kevete oyokela si afioti nga naoke wapi me conseil na opesa obo yoka ngai omoni nde na vie toki tozotambola na mokili oyo na sa moi fo tobaka sembo kotambola na vérité so ozotambola na vérité en tout cas mpo kuta na problème oza fasi nalapi yaya nalapi mama na momutu abomisi ngai ngomona ebe moma naoyisa mobali nanga vérité ezaki ya koyebisa ye kaka okutanaki na ye nde momango yandima iteke ya fete alingai nga ndenga solo mobali ovandi déjà 2 jours biso basi tozali so ovandi mobali 2 jours 3 jours oyeba déjà moto olinga ngai ya solo to mpe ya baje sikoyo lingi mpo nabondela yo na ntina oyo yo kitoko bongana esaleli kasi na pinzoli te lokola kaka kobeta soki alobi ye fololo ya kolingo mama oyinanga nasala wa nini nasala wa nini ngai komo okoza monopolele boye likambo ongamo mwana wana yebisi yo te yo zo courage oke koloba ngo papa est ce que ezala bon ndenge na ofanda bino na ndako nakomi boye na obotela bino bino boosepela est ce que epesa bino esengo mama nga makambo nayebisi yo te nanga tindaki oke osola na fioti eseki nga aza baya mibale nga nayebisi oke moyondo opesa na nga rapport opa fioti ngai osila soni mpenza na nini mama ti ndenge okoti na courage ozoya kokamata oloko ntango olobela nga osila mpenza yo ata mo papa ange nalubie verité nini oyo bato bakokobuma kubotela yo bana mibale eza lisumu me nga mona ozogere situation makambo na ngai nga mona ozogere baplan na ngai nayebi nde nini nga mona osola ya ndenge nini ya ndenge eya bino tele boke koyebisa yoka soni ti tufandaka wako yiba ngo na bandeko no yo mibali tozalaka na biso contact te na yo mwana liboso tata na ekomboli na ye tozwa masanga ye mibali tata na yina ye obakisa lisusu omisa to non sar pas ezalaka te papa pourvu tata bato ya balabala ko bango babetaka mobali nanga lisolo nanga na ndenge mabe bato balabala babetaka makambo nanga kaka babetaka fi nanga kaka bino mo bapara nanga nde boyoki koyisa mobali nanga kendanga na bana mibale sikoyo eyindeli nga kuna bino boyebi yango iyinda nango uyoki oza mona soni yo uyoki nga ange me yoka soni mama yo munaka babetmabo ezalaka te bapara mutu bakuvwaka ye bapara mutu bakuvwaka ye lo mama baseni ezalaka te eloko nini soit diza mobali na ye ayawa akutani na mama na yo apesi ye rapport ye ange aza na bana mibale yango nde akusiri ata yo moko ye moko na nini mama bazwa likambo nanga bango nde bakekoyebisa mobali na ngai yo oyebisa na mobali wana nga solo ya mobali nanga nayebiseke naa nanga na mwana nanga moko nayebaki mwana na mosunga mo nayeba ndeni nayebisela ye eske ezalaki yo nde oke koyebisa ye uzobetele mpe lisolo ndeko no ya mobali uzolobake nayebise nabotaka mwana moko nga mo nayeba bastratégie nini nango onga nakoki koyebisela mobali nanga makambo na ngai ndaza na avocat te onga nakopesa bana olobelanga makambo na ngai komona vie wana na misu boye ata ndenge nayebeli ye
amutu moko ana ba logique. Mais linginga makasi. Yoka. Ozoloba très bien lingio makasi. Ngai kutu nde na mona kai na mona kutu soni akusa na pembene relation ya ngana ekoma mulai. Po nde na bio ndo betizaka. Na betiza. Ngande mna yoka ba soni. Yaya. O nan to to yeba mituna makolote. Les classes bakina so bazara banani. Ya baba tu. Nangina maite. C'est bobo ya ni bobo na bino ça bien. Et occasion. Bien la ni kokota ku makam na coach ko na makam na ngai. Mama na ono bango na boy na ngai. Na e comprendre ba tumsu ko bandoki ba utana ba carte ba utaso. Bandoki afina nga ela ka bino mo na ka la na kota. Yo ni so. Mutosa ku moto mwasi apemba za kutembola me makambu lengi tena nzitu. Maman. Yo mtozora temps atiki bana na ye ozwi charge ya kusokola po tika ange mo razo ba responsabilité bano ya ozo kebo sikona bwaka eza makambo bwaka te mama so muta sali erreur à liboso to ya mibale to ko comprendre mais azo continuer toujours na rokosa eza lokola mwana azuite na examen d'état katani to le liboso soki mwana azuite ya mibale azuite ya misatu faluka basali ya nzambi ndenge moko na ange papa lobi soni ekozala ya bino soni ekozala ya bino po ngande na ebeli ya fioti wana aza na ba logique na ye biso tozokola mike toyebi grand frère wana malamu na ilobi bon ye tango amona yeyibi abuseli ange ezali kama robosa kubimisa bato barankini na quartier kaka bipona nini papa eza ngo likama robosa te ba déplacer ki bateki lupango na bango balonga peut-être ayebe ende ange te ngati to solola na azo isanga mama ange na mona ngo ka risque tena ngam kono kutana na yeko na wibse kutiaka na makolo ate atie makolo ate acha makolo tena ndenge no ya kuturisel su tika ngai pele ke tanga mtsupe yo le kiti tata ndo. Excusez-moi, hein? Le nom c'est qui encore? Mouscador, papa. Mouscador? Oui. Mouscador. Mouscador, tu sais conduire? Oui, papa, je sais conduire. Tu as un permis de conduire? Oui, papa, j'en ai déjà. Mais tu vois, ça fait longtemps, hein? Nous sommes mais nous avons toujours études à chauffeur. Études à chauffeur, on a besoin de chauffeur. Mais il y a un gars qui était pour le chauffeur, moi, chauffeur, moi, j'ai expérimenté. Même vous êtes très jeune, mais au moins, dans les banananga, il y a pas si dans un bango, à l'école, dans le campus, unikin, donc tout ça. Donc, on a bango et puis on a bango. Et puis, quand on a un mouvement à bangoté, pour la classe, c'est compliqué. Au monde, surtout à bas, sinon, tu m'attends et puis j'arrive à quelle alimentation. Donc, on a 4 alimentations, ou bien, tu m'attends ici, à moi quelque chose après, si on ne dit pas papa, tout ça, même à maman, il y a côté, ma camouflage. Tu vois, il faut être strict, correct. Parce que moi, avec mes enfants, je ne blague pas. Parce que banananga, parce que les vinanga, il y a les lots, il y a le lobby, il y a les bélas. Vous comprenez? Oui. Bango ne ba ko remplacer ka biso bango ne ba ko sunga biso tant que tozasuna ba force tete ofandi bango ba aider biso alors si on a négligé bango mabe kozala. C'est le grand frère à ton ami? Oui papa. C'est vrai? Oui c'est vrai papa. N'aide papa. Na linga blague te. Obi ko mema bana classe. Ko tambola na bango ok ko tika bango zoko bango avec na ba embouteillage ba boulevard ba fungoli eza ma sécurité. T'as trop jeune. Non, papa, si on a un qui n'a pas bien. Mais le gars plus âgé pour l'année. Papa, on a mis tout quand avant. Ah, tu n'as pas d'expérience, Sandra? Non, papa, il n'y a pas d'expérience. On m'a caillé au compte. Ah, ça, même oui. Oh, ah, même yo? Mais papa, avec vos copines, on a Zaki, et puis tout ça, les autres ensemble. On profite de l'occasion, au matin. Au moins, il que ça va. Ah, papa. On a tout. Papa, si on a un bien, on a un. Ah, ça va. Comme ma fille a témoigné, j'accepte. En tout cas, merci vraiment papa pour m'avoir accepté Nandenge na Samsala. Le plaisir a été pour moi vraiment. Je sais qu'ils n'ont décevoir jamais. D'abord personnalité na yo et puis dans mon temps parce qu'on a confiance. Na osala Moussa nanga comme il faut. Pas de blague hein, Mouscador. Oui. Ça va. Dès demain matin, ok. Commence le boulot, ok? Merci beaucoup.
Merci. On a terminé. Oui. Mais tu attends. Non. Les moyens de transport. Non, merci. À peine même, on va sur le transport. Non, merci beaucoup. Ah, vas-y.